église na aneni. Abani ministère na aneni. Non. Mais ce que papa nyonso wana ba dire nyonso elobamaka ba éloge nyonso ezarake papa zaka kamoko ndenge tolobake koma lokola slogan na kati mboka na biso ya Angola bomoi te ke bo détruire génération o nyonso succéder bino pe o e succéder que donc génération eza ko beba po mutu donc tolongola Yesu na place na comme si batata na biso bomitia na esika wana donc biso nde po toyebi ke mwana il faut honorer père mais ce que ba papa lo lenge bo komisa yango et comment le roi va compte à rendre ba conflit mo comme makambo ya malamte. OK, nazolo baboye. Message à papa za moko banina na 2014. À conférence avec leader que dit de toi-même. Alors. Mais na conférence nyoso eleki na 2010 qui criait que tous un ministère ya complémentarité. Dans un ministère de la compétition, c'est prophète Miez. Nana banako zo bambongo ya batata. Église à réveil na ngole bandia pepe na 1990. Na 2014 langage ya papa Zamore Bandi après une conférence le na Belin thème na ngozaki leader que dit de toi-même. Dans la conférence on est aussi là l'église à prophète Miez bano bakola ba comprendre que papa bokeba prophète Mieza nga tonga mokili nae. Nous on était patients, c'est notre frère. On ne voit personne comme adversaire. Mais on était déjà visé personnellement moi. J'étais tellement on a 2014. Je demande bozolanda biso ba vérité o esengaka toye bango. Omoni makambo yo eloigna batata mususu bazala musika na papa vraiment na roloba vérité o nga na yebi na kata mondango e koma ika lokola bazaka mibale papa ashintingi na papa Miezi Antonio. So ina kepa batata mususu na zwa chance okuta na batata wana nyonso. Baloba mama vérité yango na s'éloigner na nga na tika bango po trop ki koke ko papa bantolani alobi mama yango moninga na tika na nganga moko ke papa Teoze kalobi mama yango na zanga très cool na tika na ngambu nanga papa Paulo abi mama mkona ko sanza o yoka ngona nute donc au moins ki batata bazana ba regret moko bango nyonso o bokutaka déjà bazo evre nazo bandela ngomba libele mais botika bango na ba suspense moko elongo lokola œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et comme le roi keto tombola na bisoka batu sentiment surtout ekoti makasi na ba basali na nzambe o balandi bana na bino ba koko et comme lokola mo ba click moko ke biso ba oya oyo biso ba oya oyo okepa oyo kende kuna pona nini siko Jésus Christ totieye wapi papa na za ko insister que il faut oser na courage lokola journaliste o landaka nani alobaki bokolo bateke bolobaki te nani alobaki ngana solina papa Miezi na kansaba 3 fois donc banda 2020 tout comme 2022 déjà na sola ne ba makambo mikolo na sa 2014 ezalaka te landanga bien récemment prophète Miezi na ba dire na ye alobi li PPDA ngana zaki touché alobi que aleki ngana nyonso l'église à Jésus baleka muna nyonso te ngane nazana mboko nazata na mutu moko te na leki na l'autre pendo to te kezana mutu moko ngana leki pe na kotika la koleka mutu te na osala ka nzambe grâce na tanga ba kombo aleki ngana nyonso te yem to ka saleki ngana nyonso ya za divorcer ngana za marié sur le plan matrimonial position na plus fort que yaye na za politologue na parlaka beaucoup de langues prophète Miezi baba langue belete. Donc on est comme et puis apporte Kula ça les derniers té. Apporte Kula ça la place où Nzamba Pessie. Prophète Miezi doit retirer cette parole. Apporte Kula ça les derniers té. Des cas aussi n'est pas les premiers. Des cas dans la Tongi Temple, il y a les réseaux sociaux. Gaston on est à Tongi Temple, il y a les réseaux sociaux. Papa Ngina Mauna Cheki, il y a Tongi Temple, il y a les réseaux sociaux. Manzambi Raimundu awana palanga tonga temple qui toko climatisé aya na réseaux sociaux te pourquoi les prophètes nous a comme tonga temple abani ko linga ya na réseaux sociaux
eza bassesse, eza humiliation. Chrétiens du monde, Batonio Sotolingaka, Nkolo Yesu Masia, notre Seigneur et Sauveur, le libérateur, le Sauveur de l'humanité. D'autre côté, Babenge l'homme de 33 ans, le Dieu qui dit un mot et les choses s'accomplissent dans nos vies. Vraiment, bondi à boatar de Wanezalaka, sans oublier, Nabandeko Nyonso Bozolanda, Maman Vérité Maké, c'est Niki, autrement dit la polyvalente. Bon, bonjour, bonsoir. Toroko Bosanangote, Naba Fanpe Babone, tout y a vraiment que TV, vraiment que production et pourquoi pas Nababone, tout y a saute mouton. TV bisikawa pimutu ya bingi shinge autrement dit Monokwa Moïse et lalaka en direct de Londres. Mbote na bandeko nyonso obozo landanga soki na lobina lobana ba mbote nyonso ekoleke bele tokoyoka batwalale tokoyoka ba abari muzuri tokoyoka ba betu abwe tokoyoke bele. Vraiment yabino yeyo votre humble présentatrice et même 10 millions de fois répété Maman Vérité Makese. Bakope sans zambe raison. Toza lelo na émission na bisu à 100% bon et continue à Golfon et Sikawapi, notre papa Azo est vrai, père de la nation, notre papa Ashintingi, Patriciou, papa Nabiso Yabikolo Ebele. Micro Nabiso Yave Mac TV et Koti selon appel y a notre papa, Nde Abenga qui veut marquer production Maman Vérité Makiese. Pour à développer ba sujet oyo papa azanango esengi aloba tant que azana na bomoi monoko ko kangamate il faut aloba pour na ko éclaircir bato nyonso bolingaka Jésus-Christ de Nazareth 100% Jésus sans mélange. Vraiment toza on a plateau toza déjà dans notre papa sans plus tarder Kofi Matuka Mankoy en direct des États-Unis grand pays. Shalom papa. Shalom, shalom. Tous en Angola, na linga qui n'a introduit à page du Seigneur que Dieu vous abençoe. Hoje eu convidei a casa VMTV da Maman Vérité Makiese, onde vou responder algumas perguntas e vou esclarecer algumas situações com respeito, com educação e com a palavra digna dos filhos de Deus. Obrigado. Ok, muito obrigado, meu pai. Muito obrigada. Nosso papa de la nação. Papa, tomonyo lisusu lelo vraiment tozan esengo. Vema ke TV ezan esengo. Na kanisa ba mikolele ke bele tozaki na papa. Lelo tozongi lisusu po bato nyonso tong bayoka rabino e bazara vraiment na esengo batiraka surtout attention bayoka papa ndenga vandiwana alingi alobanine. Pona ko développer ba sujet na biso tolunga ki toyeba po batu bayebi mais baza obligé to kolobo obligé ya koyeba kayeba kaka pour confusion ezalate papa Ashintingi Patricio Azanani. OK. Papa Ashintingi Patricio aza chrétien né de nouveau et azo croire na Jésus-Christ comme l'unique Seigneur, l'unique Sauveur. Na sali vie chrétienne na nga carrière na nga mobimba na église CBFZ lisala oyo na Kasavubu croisement Gambela lisala église na ngai pa ngai na bongoli mutema na zwi baptême na bandi pe kosalela nzambe donc vie na ngai lokola mo Kristo pe lokola mosali nzambe eza lié na église CBFZ pour le comme CBFC, nazolo parce que na lero nezaki Zaïre avec comme Congo. Merci. Oui, CBFZ lisala wana nazopuna papa Rigobert ba papa Futilwemba ya sango malamu tozalaka pe ba période moko na lisala mbote na batata na nganyoso. Papa kozala na CBFZ na lisala wana papa abongolaka motema na anenine pe ezalaka na se ya makolo ya tata nini. OK, na bongoli motema vers le 78, 79, pendant le baptême et pas un pasteur qui est dit qu'il y a membre. On a pasteur nangai ou tchenga na mai. Donc vers les années 78, 79, 80, na église il y a CBFC l'Isala.
Ok, papa Ashintingi Patricio, lelo obengami père de la nation, nation angolaise nyonso bazo croire na lotomo oyo nkolo apesi bino, bazo ndimela bino, soki na kozonga mwa muke sima na tambolina papa na ba province ebele, na mona combien papa oza honoré, bato nyonso bazo ya papa bazo fukama, e bandaki ndeni na kati ya mboko ya Angola po bosomba mitema ya bato nyonso bongo, batata mikolo basoba na mona komo buja, mboka nyonso na bamushiku balumbala ngimbi ba wapi partout basoba même basoba bazo similie et bandaki ndeni ni po ekoma anakata mboka Angola. OK, na vana répondre na zonga mkesima on appelle ça anenga na zui baptême. Mais avant baptême ngana koli na école de dimanche biso na lisala école de dimanche et bandana na ba âge à 5 ans 6 ans tiozo mata comme na jeunesse donc n'a passé vie na nga mobimba na église. Non. Na lekisi kokola na nga ko banda ba 7 ans tine na komi boy dans une église. Mais na s'engager na ba né 78, 79 na eu conscience na banda sala quelque chose pour na nzambe. Alors na lisala wana na pona ko beta fanfare. Bat nous baser ba moniteur école de dimanche, bat nous baser ko yemba na ba chorale, nga na ko beta na fanfare na 80 époque pasteur qui est dit wana si na zala moi na église na école de dimanche, biso ezaka jardin novice cadet jeunesse ozomata bet mingi na église lo baleki na ba makambo wana te ngana bandi na église na jardin ne ba banda na première primaire deuxième primaire ti na kokoma na place ya kozwa baptême âge à baptême parce qu'il y a des baptisés ngai alors na okobanda ko sauter bon temba mon Angola faut tout ngana ko mosala nzambe ndenge nini ponga na ko mosala nzambe na Angola te ngana bani ko koma mosala nzambe na Congo na kati église na so ya lisala to na mouvement munene bazako bengango groupe biblique de lisala. OK, ezaki groupe oyo objectif donc ezaki étude de la Bible yamba bazako bengango na komo mususu la ligue la plupart ya ba grand serviteur ya milliers na biso ya Kasavubu Funa ya ba ane wana ya kala be makamona ni na loba sikoyo. OK, na groupe biblique ya lisala et pas wapi ba révérend Ginamao bazaki ba encadrer na biso na zolo bango avec beaucoup de respect salut et beaucoup de respect ba papa Maïza que son âme se repose en paix ba papa dia bazana Paris ba potre langa beti bazaki ba encadrer na groupe biblique mais biso nous tous à l'église moko pasteur na so pasteur qui est dit. OK, bango bazu ba baptême avant biso tout est ba baptême na sima na bango na encadrement na bango pe na mouvement ya kotanga Bible désir au sein la nzambe et kotingai vers les années 80-81 na bandi ministère ya koteya chrétien qui prêche chrétien qui prêche moni matanga mona quartier otei na école otei na wenze otei e bandi kokola ba camarade na ba mobenga évangéliste ntingi makambo na zoloba Théo Zeka oza lelo leader na pleine action aza témoin pour une église moko. Ambassadeur Miguel que son nom se repose en paix pour une église moko. Grâce nangai et bandi komata makasi groupe de prière et botami bandi ko botama biso zwingolu groupe de prière c'est na kimbangu 3 le kola bakambi ba groupe de prière bandi ko panzana mais ba groupe de prière ya liboso na Kasavubu ezaki na Victoire 36 et pas ba ya Wilingonda oya yemba pipon po pipon na ndaku na bango zolanda ya mibale et cause na Opala et puis na Busumelo na balabala ba Utino Fernando ya papa Pembele mais papa oza ba histoire mais na ko betango le lobby foyo kango nangi bat bay banga bien nangi confusion te sur ma personne groupe ya misatu yangwana
je crois l'air wana ne nazo kansela Kasavubu tozaka na 3 groupes Kasavubu mobimba on a connaissance dans les 3 groupes non na groupe à Gemena les groupes pasteur Nyati na bande Nyati Omer Mato Nyati Omer baza bato kala Nyati Omer et pas wapi ba développer na ba pasteur et femmes et yako comme après église à Nyangara ce que pasteur Koutino ne bandel nae azalaki pe na groupe wana ya Gemena na Gemena te na Gemena entre Shaba à Sosa entre non Gemena Shaba na coin biso to ça to circuler ba groupe wana na bandal to ina 3 groupe ya Bukaka et pas ba sœur Philo Lingeli groupe ya Ngombama et pas ba frère Dibalai ba frère Estoufa na zo ba pasteur Zefia Ojaenda na ba pasteur Polino na groupe ya Mangembo et pas wapi le pasteur Espemba Kadi aza leader mais n'époque wana na yeba ki pasteur Cherinzonga lokola leader avant pasteur Espemba Kadi to circula kawana na Gombe frère Oton na Gombe na Matonge groupe moi ezakona ya mama moko ya mulato azali na bana na ye mais kombo na ye kimingai solanda on a zobeta za mama solo entre 80 82 on a zobeta awa mais tous ba frère na biso mususu balingi pe réveil mais nanu babandi ba groupe te lokola ba frère Soni ba frère Mutombo ba frère Soni Kafuta papa général Soni généralement général Sali Yango apôtre Mutombo beaucoup de respect dans autant à combono avec sainteté tant que nous réunions wana na ba 82 bango bazana na nzambe malamu na sima ya église Kimbangiste na Kauka général Sonia ke bandana Kitega faisait pas grande sœur so na bonne mémoire apôtre Mutombo abandina Matonge Bozene quelque chose pareil apôtre Tambolo Koki asabandina Ngaba abandi Tungaba wana ba groupe Tungaba doit changer pour le rendre qui ça ba groupe pe yango zebele tezaka ba ona zo luka ya kotanga docteur Luntala ke banda kota ba rumbula Kishasa na lac Mwero mouvement na biso bandi bongo Tozwingolu entre 82 83 84 nzamba bénir ville ya Kinshasa na présence ya Mindele parce que fana kota na rêver Angola fona banda kuna pour ba comprendre bat lokola ba Sergine Sinanuji bat lokola ba Samuel et Dorothée bat lokola ba Jean-Louis Jaillet ba français ba Mindele kaka ona zotanga wana ba oskomba ya ka osala ba action ya réveil biso nyoso lelo na tozana na ba groupe de prière mu pepe na bango ce que ya ba guérison miracle ma imposition des mains neti ngabo na za Baptiste ozo so na Baptiste nga mwana yeba ne na vandi origine na nga yangwana solanda na ba mu pepe na bango na Kiltrana place pont Kasavubu ezalaki lelo komani na ba pété nan bokenda ki ça ba eloni kuma wana et pas pont Kasavubu ezalaka ba croisade minene bana ko le kawana na mupanzi to ina ba pasteur Mpoi ba pasteur Kabanga ba papa Nkelani ba papa Yanjili nani papa Yanjili Vakambi baza ba assemblée de Dieu balingi pe vision à réveil bango pe bazo salisa plus précisément pasteur Mpoi alors parmi ba organisateur le mu pepa mindele sili mi pepa ba na mboka bandi na mi pepa ba na mboka bato liboso o ba koti mutu eza Coutinho Fernando Soni Kafuta na Mutombo Kalombo
mais qui ça c'est Zakawana. So on va parler penza sur le vrai histoire de l'église à réveil. Il faut bâtir on a ordre, bakocha tous les trois comme on a entendu. Na même époque, biso na côté na biso to Zwingolu, nzamba bimisi bishop Mwanza. Est-ce qu'il y a des gens plus proches na biso makasi? Tant bishop Mwanza bimi abandi na ngiringiri Mwanza te aza vivant, bishop Mwanza aza vivant. Mais voilà j'ai na ngiringiri groupe ya Bolafa na groupe ya ngiringiri aveni ngiringiri et pas wapi Roger Makambo bimi. Ah OK. Yango pesa déjà dans mouvement ezosala. Vers 83-84, et la naissance, il y a l'église à réveil. Donc, il faut comprendre que misalo tozo sala. Nzamba bengi biso, toko battre la paix bandimi. Mais na époque wana, biso nous sommes un groupe de prière, muto azaka église, et ça apôtre Manianga, que son âme se repose en paix, na église ya Mokoto. Na zwinde siko leadership église de mesure pas na bango. Yé na apôtre Théo Mabilama. Bango ne ba aider biso to comprendre vision de l'église de maison. N'a ko changer groupe na ya banali à 10 na 85 1985 et comme église de banali à 10. L'être comme église de banali à 10 et pas wapi pasteur Annie ma femme a joué baptême. OK. A joué baptême na Kinshasa. Bishop Mapasa Baolimo a joué baptême. Na banali à 10. Pasteur Souzi azana États-Unis na zolo babu. Na PCM mbote na mobile papa Toto ba joué baptême. Bakolo lupango ya banali à 10. Lokola to kota kuna lokola groupe de prière. To bandis comme en église. Et si mais souste to longo na banali à 10 to comme na banali à 60. Et ngoloba croisement venu banalia na venu Chaba. Banali à 60. Na 87. Oui, na 87 juin 87. Nego ba prophète Mies Antonio. OK, papa merci na rappeler place wana opo eza eloko mo papa utoloba tangu ba mindele bakei mu pepa reve etikali na bana mboka olobi papa général Soni Kafuta Léopold Mutombo Kutino siko bango ne siko ba longwe na ba groupe de prière ba bandi siko ba église. OK, bango pe ba longwe na ba groupe de prière ba bandi ba action ya église c'est ba action de réveil ba croisade. Na ba croisade wana parmi ba basali ba croisade na village sa ngana za na sali croisade na ngana bandal bana bandali ya kalabazo yo kangai interprète na ngakombo na ekimi Luzolo mwana ya Patrice Okebi pasteur Luzolo mutaki interprète na ngai batu mingi bazana ngola awa bazaki présent ngaka kate tuzana Jean-Marie Lessi net na famille Lessi tuzana frère évangéliste Jean-Marie Lessi il passe à la croisade na déjà pasteur Denis Lessi na frère naye Roger mais na trop lié na papa Charles pour ça déjà mon colonel maman Chantal batu malamu bango ne bakitsa Charles Talingano biso le roi tozana ba comité makambo nazo ba makambo église à réveil prophète Mies Azali milieu na bisote na milieu au prophète Mies Azali apôtre Kulazali docteur Luntala Azali pasteur Ntsolani ya Yahweh Elohim Azali ya Yahweh Elohim ngalotanga ba kombo ya bato bazalaki o tozobenga église bato bauti na Kisasa o basali misala na kombo église de réveil o bazana ngola aweza docteur Luntala apôtre Kule a papa Shinsingi est-ce que nako bosa na mutu Tsolani ya Yahweh Elohim la période où nous sommes bawana na bi prophète Mies te pe na tokutanite OK pe na milieu na so réveil azate bato na tangi première action munene ya pasteur Kutino et Ciné Palace nazo yamba maloko la ministre pe membre du comité mutazo organiser makam comme pasteur Jean-Pierre Ngangeli na compte armée de victoire OK na
na compte ya pasteur Soni tokuta na lingwala mais na bosa ni bana ne bazako kamba pasteur Soni azali na bureau na enseignement na C asali première action amené na cinéma Mangebi nga parmi les ministres puis ba membre comité organisateur ministre pe membre bureau organisateur Bishop Mwanza asali première croisade na terrain Sosa ngai ministre membre ya bureau organisateur na Kinshasa on a rebêté ça ba masolo à Kinshasa na 87 n'écoute na prophète Mies na Simba 3 na 87 na Simba 3 ezaki journée Pentecôte mutu invité qui est comme na pasteur doyen Bisebele nazo pese mbote c'est un grand frère respect wana première rencontre na prophète Mies na 87 donc na bandi na 78 vous comprenez prophète Mies écoute na 87 na lingi o retenir makambo na zo ate kitoko makasi mais je dois te kitoko boye ndeni il faut na kota contact na ye na mambo etali ba relation ba contact neto vanda boye to yebani na musala nzambe ngolo eza na mutu ne nzamba zo pesla après musala to kokutana to sololi neko découvrir que ye pas angolais yaza mutadamba ngape mutadamba et ça n'a sous bien makasi nous avons réalisé un projet Yakobala vous me la guité je crois fin 87 ou bien 88 prophète Mizabali donc mariage ngana za mariage na abali semaine oyo dimanche lundi Moutali Bosso a invité prophète Miezi na Samabele oyo atei lokola Maria atei une église nanga na banali à 60 na groupe de prière te na église nanga banali à 60 abali mama Soise mama ya bana mama Soise na poto bisou moi je t'aime ma fille atei pe kitoko pesi ordre de l'église mbongo liboso akolia lokola marié faut bima na église na biso bana ba pesi auto bal premier dimanche lokola marié na Samabele o te une église nanga na Kisasa bana li à 60 si to développer ba relation et coïncider na 89 ngana zu conviction na yana Angola na kekolaka Jean Bosco Kindomba yangona sona zone Kisasa ngane na kabu sona zone Kisasa na sambela na sans précieux atana hotel ngana kuna te atana hotel ngana ba église mususu mais ba nous bebi ngana sona na Kisasa na sambela na sans précieux iwana les églises ngana pona na sambela na ngawana et puis na zaka l'aise na sans précieux que docteur Jean Bosco Kindomba que Dieu le bénisse raison pour laquelle moi na ngasuka azana komba Kindomba 89 on n'a pas poursuivi décision et Angola na se préparer na camarade na ngamo comme on frère Benj motei munene azakenda Hollande nzamba pambola tanto komi na boma to kiti na bisu boba na ba bisu musu lande wana prophète Mies pa gida kati yé pas zo Angola wana vanaya na ina besoin chemise ya col pastoral ngozo précision oyo lerwana Zaire basomba la chemise à col pastoral na balabala te pour oza la chemise à col pastoral il faut somba on a SZ na Gombe na Sedi bazote ya chemise ya col pastoral na ville Kinshasa na Sedi n'époque wana nzoka nde prophète Mies dans tokuta na ye a oto longo na assemblée de Dieu a changer communauté parce que na Kinshasa tozana Kades yangona ADP awa tozali pe na Kadeza yangona ba prophète Mies alors que le prophète Mies abeta lisolo wana te abimaka na caché ya ADP assemblée de Dieu ngana kuta prophète Mies na assemblée de Dieu te asaka na Kadeza mais le quoi na SZ bazana droit au somba ba chose biloko na Sedi plus précisément chemise à col pastoral Nabda Sombela Ngango $10 prophète Mies je lui donne beaucoup de merci donc nazoya Angola nazaka déjà la chemise pastorale
Il y a un bateau qui na Luanda na 89. Pe 90, ba monanga na latra col pastoral. Parce que na outil déjà pasteur na kin na célébraka Sainte-Seine na baptisaka. Na za frère. C'est la bima na bloc ba groupe de prière. Mais ce que papa pardon et ça linga bien na bi que papa na solo na bino mbala mingi mais ba vérité o so bimalelo comme si c'est la première fois. Vérité on a yo quand on dit papa Ntsolani na 2020. Tangu wana papa oye déjà au banda déjà ko evre na église na Kasavu Mudengo lobi o invita prophète Mieza teya na église na yo et puis tango yo poteya na église na ye mais tango zoya oya déjà na chemise na yo ya col pastoral oya ka déjà comme étant pasteur. Si ko to yoka déjà boloba mbalebele ke frère Tingi ayaka comme étant frère Koulé, frère donc pasteur Azalaka kaka moko notre papa avec beaucoup de respect prophète Miezi. Mais quand on expliquer bisopo batuba mais quand comprendre moi loko moko ane lobama malamte. Bon maman, autres ces églises en Nzambe, les églises en Mutute. Nzamba tombola rabatu. Amen. Mais ça malamu te muto mi tombola, pe muto loba lukuta na kombo église. Lobeza église mususu. Mais nous avons comme église à Jésus. Jésus-Christ est 100%. Nous avons laissé ça Sainte-Seine. Docteur de Kater, parce que nous avons 60, le docteur de Kater a assemblée à 114. Et bouger quartier. Na bisoba quartier à Sosa. Tu as quartier mon docteur de Kater. Na quartier na biso na première gêne. Oya bandi église à réveil. Église à réveil na Kasavu. Na baptisaka na liaka Sainte-Seine. Na bimi kon Zaïre, babi que pasteur Ntingi a ke Angola, pasteur évangéliste Ntingi. OK. Zolanda na Angola. Muta sombeli ngai elamba ya col pastoral. Poza une église na SZ na communauté Kadeza. Les assemblées de Dieu au prophète a tendance à représenter Bato. Les Kadeza. Parce que l'assemblée de Dieu va suspendre ya longui. A quel côté la communauté wana. Mukolobazo consacré révérend. Ngana zaki présent. Apôtre Koulé pe présent. To komina na boma ngana bis na pasteur na frère Benj yepe na bis mususu ya Angola. Mais nous avons comme une direction, un objectif, c'est différent. Il y a Kiti na Soyo. A comme une église, il y a Mepa. À grâce, il y a une église, il y a Mepa. Il y a pasteur Armando. Ngai, na train qui na Soyo l'air na ye. Il y a comme Angola, Luanda Vanga. Il y a comme après. L'air na komi. Il y a Zozo, après 3 mois, si na zemi. Ok. Tokutana ki jour ka moko to solo li mo muke to ngani pe to so bande église to yokana to bande église ma solo église na ngona na beta nga na prophète Miezi. OK. Ça va. Mais ya zozonga ngana tikali na vai na ngana ndako na vani na palanka na ndako papa Paulis et pas wapi IPPD botami. OK. Voilà prophète Miezi comme na soyo azungi puna mama. Comment petit Luanda azungi na ngo azungi Angola. Ni na vana nana ndapu nazo prier tout ça concentré pe na moi ba biloko na nga ngoteka boule za na di na nga mikili nomona moi ja continue ça pia biso posa poto na ndenga mukete nazo zela na teka moi biloko na nga tant sunda ba ko sala ngolu na kena po camarade na nga to ekini nzela moko frère Benj asali ka 4 mois akena les gens qui sont mutakeka yo tikali mutema ko swa nzoka plein nzambe ezande mususu na ko tikala wana na bani nga ba prière na ndio reni ba prière mutazwa ngai na ndako papa Paulis amemanga na groupe de prière ya apôtre Paulo kombo na he pasteur Peso azana zangu nzamba pambola he wana papa tango ye okuta ina seya na kotis na palanka seya te uba tira otanga kombo seya uba tozali na seya te tozali na uba ezali kaka lokola continuité ya groupe biblique na biso ya Congo oyo ezali na lisala parce que wana ezali union biblique
et Angola. Donc même ligue optoyi na ona lisala ona lobine bandeli yango na kama implanté ki awa. Papa Théose kapé bazawa. Te voilà pasteur Théose pasteur apôtre Théose kazore ni pe ba na Petro Angola. Apôtre Nsolani sabanda ko reni batuna samba. Avant biso to nyata mboka oyo. Ba révérend Mawete ba bandi pe. Ce qu'on a dans un cheval entre Uba na mère. Mais mère peut na comme mère te. On a comme mère zaki na nous te. C'est un groupe de prière de Rocha je crois. Mais mutazo kamba biso makasi boye na groupe ango mutazo ko leader zaki pasteur Mayala Vuma. Bon kendaka to sanganaka ba pasteur Théo Mabilama bayaka wana tozoko renforcer tout ça misala ngala ça misala mère donc so la église na roza na Angola ezaki mère mais le kona ngina likanisa ko bâtir na kenaka na mère na kenaka na pe uba mais na boy ko engagement na yiko banda musala na ndako na palanka rua 5 bloco B casa numéro 12 l'air to sika combat parlant que mon officialisé minté to ko benga Nevis Bendia Nevis Bendia lenga nskuna bani ba prière andako premier jour na sala prière na sala on a 6 personnes apôtre Antonio Busanga pasteur José de Souza João papa Simon Dilele sœur Maggie. Merci papa. Merci papa Bozaki 6. Mais quand on limbolé la biso potoyo kaka église ezalaki te ezalaki ba groupe de prière. Différence ni neza entre église na groupe de prière. Pour ce hôtel même église même groupe de prière et zo jouer ka rôle moko côté ya bozote ya baptême pe ezalaka même ba groupe de prière même église pesa biso moi différence wana po ndie toyo kaka ke église ezalaka te mal bien que lobi ba papa Nsolani bazalaka ezaka église te. Ba papa Paolo ezaka église te mère ezalaki kaka église te mais bazaki ko jouer kaka rôle ou église ezo jouer banda wana ti le différence ni entre église na groupe de prière. OK, là problème a intention na interprétation des mots. Na ngala pesio histoire ndenge nini début na continuité salami. Et là problème à transition, ba phase à ba transition na ba époque ya ba transition. Bato nazo tanga ba kombo wana. Baki déjà ba berger. Alors quel est le dictionnaire? Quel est le dictionnaire? Talamon berger signifie quoi? Mouton le baki l'église ba pasteur bazalaki te, l'église bazalaki te. Après biso différence, après biso définition. Mon berger et lingolo ba nini. On est ba lolendo bomutu. Eza ba langage o ezo bomba lolendo na kati na biso. Zolanda. Parce que papa Nsolani ba ils assemblée. Na mabor tozali na docteur Eric na apôtre Natas bantu bali bazana Paris lelo ils ba assemblée Zolanda na groupe ya pleine action mais nous on ba musala bazako sala il y a un problème il y a un travail pastoral ce qu'on nie yango tu ne connais pas comment l'église commence. Il y a un que batum sosu bazo beta masola ya église à réveil mbaza bat église à réveil te prophète n'a jamais été mon église à réveil ni na kisasa ni na Angola Zolanda aza mon église à réveil aza mutu a utaka na assemblée de Dieu ba suspendre a comme na kadeza à quoi s'approprier na identité à ADPT on est vraiment vérité te na assemblée de Dieu milongola na kisasa nazo bango bat assemblée de Dieu ba utaki kisasa baza aw zomona tango toye. Et papa bandi déjà ko evre na katanda ko 6 personnes premières. 6 personnes et bandi kola. Parce que bandi na bascade de prière. Bandi koya. Na ça na comme na ba 20 personnes. Ba pasteur mususu. O bazali na Luanda aw. Bazanga ba batu ya uba et papa Paulo, mais ba Olanda ba prière na moi ba activité surtout que ba enseignement za za mingi kitoko. Lero nazo te ya mingi sur le tabernacle, sur l'église, sur le tabernacle, l'église est la marque de la bête. Ok. Et on a 1990.
Dans l'église Assemblée de Dieu à Palanga, Génézaré, avec beaucoup de respect. Il y a Papa Olivera, Papa ici à Nilaka, théâtre à Jésus. Après avoir écouté le message, il y a l'église et la marque de la bête, Noël n'est pas biblique. Avant même frère Patrice Ayembango na Congo, on a déjà awana 90 que Noël n'est pas biblique. Dans cette interview, je collègue na Zimbu, bato Zimbu bayaki, na défendait que Noël est fête na bisoté. Naissance à Jésus oui, mais hypothèque à combo Noël. Na date on a le 25, et ça chrétienté. Les lois bato beba te yakayango. Mais ngana banote on la 90. J'étais prédicateur de ce message dans la nation Oyo. Tant que l'église y a une école, apôtre Kula Longwe Congo aye. Tant que aye, non ko. Azoko frengate peka unya. Ponga petit nazana ndako na kenana papa Paulo mutu malamu bandakala. Au peso gwa ozanaye. Nazana prière na ndako, to benga ngo école du ministère, tabernacle, l'église de maison. Apôtre Antonio Boussanga, ozotambusa l'église na Ruaga, azwa baptême na ndako. Est-ce que c'est lui le baptisaka? Il y a mon côté bazaka 2. Bato libosonga na baptisé bangwana. Et sali makelele na palanka awa. Dans le makamon le prophète Miezazate. Aiko tinda mwasi nae. Avant yaya tini mwasi nae na zem ya mwana liboso Gloria. Aye na avion nga archibishop Nsingi nazwa couple papa Rems na mwasi ne mama Élysée que son âme se repose en paix. To ke ko zo mwasi prophète to yambaye na réception to zeli ti prophète aye. Oh avant prophète ami komela docteur de ka uchoya to sous docteur de ka na kena ko bondela ya ko bondela na bondela ye aya ko rejoindre le mouvement. Prophète loka si to yokana ka makambo église ye a problème de l'air ye a rejoindre le mouvement mbala moko. Makuti nga na ba 20 personnes na banda bata palanka nyoso ba yebi makambo yo po yaza na kikolo ngam na sala nzambe a utilizanga na sa dérapage te nzambe a utilizanga ponde konanga prophète akoma lo mutapalanka ngai archibishop Nsingi naza instrument oyo nzamba utilizaki parce que dans langage église il faut faire attention au baka ngai il faut tika nzamba za libele otombola kongwanza nyoso to salaka nyoso to zwi lelo nyoso to komi lelo ezaka mawanzambe ezama wanzambe na musalo zoka ya église de maison wana pasteur Luzolo aya wana tambala moko pasteur apôtre Poupa Jean-Claude aya wana tambala moko ba pasteur Pirous ba pasteur apôtre Didier Vangadio ba tona nyoso ba le kaka wana na église de maison sango panzani les 5 ministères wana toke mbanzampa te avant toke mbanzampa na sali 3 grandes activités na bande konangai. Il y a liboso tout ça en église à Ika. Il y a pasteur Mafouani. Délivrance, puissance à délivrance à Makasi. Oui, Nzambe na musala na biso, azana bepok ako utiliser ka pour un objectif. O alingi ko atteindre une époque moko boue. Tout na ba grand serviteur de Dieu nous. Ba ko bisonga. Amen. To longo na to sala croisade na ndako papa Mbwa Mputu na Ruaga. Ba papa nto bazana Belin, ba papa diacre Tony Kupesa. Non papa nto azana Amor de Deus na Sapu. Diacre Tony Kupesa azana na Belin pas prophète Mies. Balanda croisade wana. Ba miracle spectaculaire. Na makambo o nyoso to longo nto sala croisade armée du Sali na ordre ya Seya. Les union des groupes de prière organisés par Seya. Mais ils ont reconnu la grâce. On Nzamba pesa kibiso. C'est orateur principal. C'est après toutes ces 3 actions, campagne à Ika, campagne à Mbwamputu, campagne à Armée du Sali, et ça a boosté l'image de l'église à réveil en Angola. Il y a un monaka, l'air monakoloba,
tona ba makelele lo ba marqué réveil à loin de banana palanka pour na 3 actions. Maintenant tous les 3 actions na prophète Miez azate. Comment vous allez leader na biso? Mais papa, vérité on comme si le bien au cas lelo mbala mingi to yo karabino comme si bino moko pe bo prioriser que ezala bongo na ebite za complexe to comment pour vérité on pena nzamba zo kanga na yo kyango lelo mais to sola na papa bambala. OK. En fait, biso na église ya Seigneur Jésus eza penza importante eza pena malamu mingi te olo ba makambo yo sala te. Tika batba makambo yo sala rôle nangeza na tombola kombo ya Jésus. So na be mission na bino eza be mission fo na tombola kombo ya Yesu ebele. Na za besoin tombola ba misala na salite. Le na zo lobango parce que o ko za taba 5 ans ba makelelo ezokende. Bato ebele ba benga même bato baza na poto. O baza na Luanda na 90. Ba benginga ba bime papa expliquer po biso to yebi ndenge bokomeli. Ba mona biso Yamuna mulwa apôtre Paulo na beaucoup de respect pour les natima kolonanga awa ngana sambeli et pas yo ye abandi musala uzomona donc nous nazo bana yoana na misala onyo so minene prophète Miez azalité prophète Miez a komeli na Luanda l'église de maison uzomona. Mais papa na kati malobati pardon papa tant bo lobarake frère. Bon, et ça n'a ko humilier moutouté mais comme si botsaka ba papa Paulo na ba place na bangote. Botsaka na zana papa na auto bana papa Tsolani mais papa Tsolani azoloba avec douleur au cœur abi maman na linga kolobate pona yokara mingi mais et ça la nga pasi pourquoi ba kundara histoire na biso. Bozo bango bobimisa tango ba ke frère Paulo frère Tsolani. Et ça ko humilier bangote mais bobimisa bango lokwa bazalaka batouté or que beaucoup bango déjà bazo frère. OK maman, kolobate bobi misaka. Faut tanga comme yo za journaliste abanga raté. Il faut pointer la personne qui l'a dit. Bazaka déjà ba berger mais bazo nan ba consécration te pe balata nan col pastoral te obsutolati. Mais bazo jouer rôle. Bazo jouer déjà rôle à pasteur. Pe bazo mériter beaucoup de respect. Apôtre Nsolani comme patriarche. Nazo tanga comme une émission oyo que Dieu te bénisse. Nazo croire na grâce Nzambe, nazo croire na ministère ya Adetra, vision muneno Nzamba pesio et konye okende liboso. Nalina continuer mission. OK. Ozolanda. Leur misa o misa tu salami. Bato ampe valon mo babengi yango mbanzampa. Ezaki na palanka. Ba ko luka ngai. Na sala musala na église na bango. Batali neka mamonzamba zo sala ba ko inviter ngai. Na ebisi bango penga mais na yoki ke bino boza batampe valon po grand frère ngana mwasi na donc papa Paulis na makinzola ba sambela déjà l'église wana que Dieu garde en paix l'âme de mon grand frère Nsingi Paulis apambola bana enyos ndenge église a IPPD bandal pangu na bino nzamba futa bino zolanda yaka koteya na ke koteya na teki sur les noms qui est au-dessus de tous les noms. Si vous avez un peu valongo, vous avez batatanani. Ce qu'on a tomboli Jésus makasi. Onction kita maman. Ti longa pena barate. Na monika bazu photo ya Simon Kimbangu. Ezali likolo balongo liango. Ya papa Simon Kimbangu. Photo ya papa Simon Kimbangu nazo rectifier. Photo ya papa Simon Kimbangu balongo liango. Bazui kiti mweze kona ba buki yango. Batu ba bimi libanda mbangu, bazui ba mapapa ba chenette, église pagaille. Première réforme ya Angola. Plus précisément na Palanka. Avec l'archibishop Tsingi Patricio. Nasuka ba solliciter nasuka na retravailler na bango. Na église wanande président ya Sira Nzuzi Antonio abongoli mutema. Azali mutu église wana. Wana na banini ni wana. Wana il faut aba 90 Nzuzi na église na oyembisa beta ngambunda. Président Nzuzi. Que Dieu te bénisse. Musalo asire kende liboso. Solanda. Nazongi ngane nazwi ba camarade na ngai. Nazwi ba ndeko na ngai. Nazwi ba ninga na ngai. Toke na église wana. Do nazwi prophète Miez, nazwi docteur Deka, nazwi apôtre Koule, toke biso 4, comme 4.
parce que tout ça li bloc lokola na palanka awa église a rêvé ezalaka te bana nyonso bazaka desi na église traditionnelle lève surtout bandi église wana mbala moko bango sokuna pourquoi na message ezalaka délivrance ezalaka donc ezalaka ba église na biso kana tutaka na bakini wana ba ko se retrouver wana et kona biso sko epanzani sko sona biso et mataka makasi koleka bandi ko so mususu mais yango tezo pesa biso droit to se considérer plus grand que bango te jamais na musala nzambe il faut la sincère il faut la reconnaissance na bandeko na yo l'église on est te développer tu que soit initiative tout ça la extension ngai donc na ruaga docteur de ka kende prenda apôtre kula ke kikolo pour kikolo prophète mieux tabanda kyango oui apôtre kula ke kikolo prophète mieux ko sa marié et puis aye déjà révérend na mutema malamu na respect to tike une église organisée église eza na bato eza na partenaire eza déjà organisé yango esala ke et faciliter peu prophète Miesco évoluer pour il y a très une église organisée église il y a les 4 personnes il y a une église ya bandi na Angola biso pa toke banda ba église asika mais est-ce que ce papa naza sunalika mona rotuna na kanisa bato basolanda biso bango pe baza cause la question ngo balobi prophète Miezi tangwa ye et tango bozaki bino ensemble mais ye lokola zaki déjà comme étant révérend azaki kopesa bino ba formation ayaki déjà na ba syllabus ba enseignement o ye déjà zaki nango bino nyonso bozaki ya kofanda azo pesa bino ba formation azo enseigner bino le pobo comme pe ba leader lokola ye bon on les a pire mensonge. Si nous avons une église de maison, nous avons une église de maison. Nous avons un tabernacle, nous avons l'église et la marque de la bête. Nous avons sur l'église. Le prophète a une expérience sur l'ecclésiologie. Nous avons un domaine. Vous comprenez? Si le domaine est apôtre un signe de fort, nous allons vendre. Si il n'y a pas fort, nous allons vendre. Et ça, il y a un fort, nous allons aller côté. Apôtre coule pas, ça qui m'a cassé la prière. La prière, la évangélisation. Oui. Et maintenant, écoute, Matthieu Nangai, et ça c'est l'onction. Matthieu, prophète Miezai, l'outina yanga. Fouiller l'impudicité. Le prophète nous a prêché un message à sainteté Makas. Docteur de cas les bois de Goffer. Jean-Lucaou, la citerne crévassée. Toi, il y a 4 messages dans le groupe. Docteur de cas message na qui on a bois de Goffer. Nada matin dans onction. Nada mutaoté à foi banda Congo. Moi je suis prédicateur de la foi. Même les gens ont telle foi, aux foi. Au monde on a bateau les grands révolutionnaires de la foi. Pengam na bandi vision. Il y a peur à génération montante. Parce que ngana mani ko encadrer, na ki déjà na bateau. Tant bani misala prophète mais azo senga bateau. Tindelanga bateau. Pasteur nga moza awa Esdras. Si prophète mais azo comme pasteur l'église na Lolik. Moi na ngai Lolik, pasteur apôtre Lolik. Akoma ki président na ba misala prophète Miez. Atanga mwana neni nyonga na zo na piatage na zo tang les strass zolanda so ya zalaka complet azwaka strass ponani so ya zalaka complet azwaka pasteur Lolik ponani mais est-ce que papa bino mo boteka droit d'aînesse bon koteka eza mambo église ya bato ya Yesu Masia et mama longola ba langage ozo yango ya ba droit d'aînesse ba langage ngana zo boya na église yango nde mutu zo bota bato bazo kanisela na ba droit d'aînesse na makambo oyo ba droit d'aînesse ezate yango no moni oyo ba langage ya ba nazana collègue te nazana muta génération ngate mais kende otanga mon collègue na dictionnaire lobinini une génération prend combien d'époques quand on parle d'une génération ça prend combien d'années une génération complète et soit combien d'années non Namboko to utaba yi mtu bank sa muninga zate pour so zaba na ya 1900 yebi langage wana atang époque na ye est-ce que ça muta 1700 toi continue ngola na